l'air bino boye, bah Kinois à Thompson. Et Kinois c'est quelqu'un qui s'est respecté. Mais Kinois c'est quelqu'un où il y a beta matoloté. Maintenant bah Kinois ya Thompson beaucoup me connaît bah Thompson matolo mutunyoso olié mutunyoso olié. Non, arrêtez. Nde na bana poto, l'air ba mentalité oyo ba memi yango na poto. Ba kokina bango te. Vie chichi akufi ba pesi bango sale, ba tondisi ba noir na ba noir. Qui na période wana et puis ba journaliste belé reportage ya vie chichi journaliste nini alekisi yango na chaîne belge personne et seul média o baneko lekisa les amis de Wechi ba bomi yango na lokoso ah Wechi mutemanyema ndeko ya mama sifa noka raisi Kabila Kabange est-ce qu'il y a wana mona raisi Kabila Kabange c'est le travail nous on est des bosseurs et tokotika là ba bosseurs bana poto ba échoué kangi 80-81 ba ke ko juger vie chichi na asanef biso ba étudier ya IEC toke pa ya vie chichi ba kanga kingai ba étudier ya IEC de ba ko sauver ngai le rwanda toza na combat lui il a commencé le combat après ba mouvement ya ba étudier ya 80 soki ba lingi ba kunda vie chichi soki ba tuni ngai Cyprien Wechi ba memaye na kabeya kamwanga ou bien Mbujimai ba salelier muzole kuna. Comme ça, bato ba obanda ko uta na ba États-Unis, na ba Afrique, ba ye ko ta la vie. Lere ba ko koma na Mbujimai, ba hôtel et ko fonctionner pour na monument. Ndenge ezala kaka, lelo, soko ke na Afrique du Sud. Oko luka place nini? Oko luka place nini bakundaki Mandela. Na kokufa martirité, il faut batu de ba ye basikoyo Cyprien Wechi. Il faut ba ye bangai. Na bane ko zala sérieux ba récupérer kingai sikio bozongi singai na rébellion bozongi singai na rébellion nous on est des enfants traumatisés Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro mazolela Tracy Mbelenga mazolela Tracy Mbelenga. Maman Nangaye, promotion, bonne année et Cannes 2017. Ayuna, la box Orao Télécom avec Wi-Fi, pour recevoir plus de 200 chaînes dans la télévision à Bino. Bobo Zerake, tous la chaîne, Lokola, Kimbangu TV, 1 et 2, tous la Siloé, Y'a Pasteur, Moïse Mbié, tous la chaîne, Lokola, La Foi, TV de vie, Chemin de l'éternel, Espoir TV, ma série, novelas, pour ma maman, il est précisément jeunesse, pour l'éducation Yabana, Bissoba, Tolela Sport, ma chaîne est belée, il y a sport, et surtout, il y a Liga, pour la Bissoba, Tolula, ma match. Pour la Bissoba, Brazzaville, on est devant la Brazzaville, Télé Congo, DLTV, MC, il y a Pointe Noire, on a vu de la TV, il y a Pause, vu de la TV, il y a Faux, vu de la TV, il y a One, vu de la TV, il y a Wangela. Promotion, bonne année et Cannes 2017. Ayuna, Orao Télécom avec Wi-Fi, leader Yababox. Ouais, merci beaucoup. Bana poto balela tonton de la presse Juvenal Kibala. On a bien confiance na bino, na bisa bino que non. Bango na boso biso na simato la na bango ka to kimaramba on a mututé to sala ramsa na biso. Donc voilà, merci na confiance na temps obino bopé sarabiso lelo ou par rapport à l'actualité boyebi que non. Papa na biso Tshisekedi déjà tiki biso il y a quelques semaines. Par rapport à la démarche, il y a corps où il faut d'abord, par rapport à il faut sa première ministre pour que Coréa, famille, mais obligatoire, c'est juste souhait. Mais les amis de Wechi, le vieux Cyprien Wechi, mon amboka peka ya Bruxelles, ya Congolais, la biso na Bruxelles, Mikolo Aza Awa. Moi, Ningisa, moi, mon témoignage, il y a papa Etienne Tshisekedi Panaya à qui je dis bonjour et nos condoléances. Bonjour Juvenal, na ba condoléances na ba congolais nyoso. Tomi pesika ba condoléances. Nzambe abengaki
papa Nabiso, papa Etienne Tshisekedi. Et on a présenté ma condoléances na batu nyonso. Alors, Wechi, osa déjà en Kinshasa, n'a habité par rapport à témoignage autokozwa en quelques lignes, il y a papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba parce que nous avons rappelé na bateau ba na biso que aux dernières congolais il y a diaspora oyo papa ayamba qui na résidence na ye. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à Etienne Tshisekedi dans quelques lignes? Bon, oyebi makambo oyo ya komba na ba histoire ebele na papa Etienne Tshisekedi na ba histoire yango batu ebele l'air to bandaki ba masolo ya biloko oyo nza bakoma nanu na mokili oyo te ba para na bango basala na projet ya kobota bango te. Histoire nanga ya liboso na papa Etienne Tshisekedi ezalaki na Sanef. L'air bakangaki papa Etienne Tshisekedi ba memi na tribunal awa na Lingwala. Et à l'époque tozaki ba étudiant na IEC na ba 80 ba étudiant tala ba 80 toi ba étudiant tokeye ko défendre papa Etienne Tshisekedi. Basoda ya Mobutu bakangaki ngai heureusement ba étudiant ya IEC nde bayaki ko sauver ngai. Obomona ka Cyprien Wechi bato bayebi ngai te bakanisaka ke Janeti Soukimoko est tombé dans la soupe comme on le dit. Donc na combat oyo 37 ans na combat oyo to banda na Congo mutu moko te azana ba né a combat lokola Cyprien Wechi te. Même papa Etienne Tshisekedi oyo atiki biso lelo azana 36 ans biso tozana né oyo 37 ans de combat. Je suis le dernier camarade au Nazo Lobawa. Le dernier camarade au Cyprien Wechi Nazo continuer combat. Comment na biso ebandaki na 80 Batu ebele le nazana yo parce que nazala très souple. Batu ebele bakanisaka ke na camarade na yo parce que nazana nzoto na ngai nazaka na problème tie na nzoto. Ba petit soki tolobi maintenant na bata ebele au moni batu neti ba fayulu. Na ta normal na village ba petit na ngai. Petit à petit, la bengue. Martin, viens ici, va m'acheter des cacahuètes là-bas, à Kei, Nathan normal, ce que tu l'as dit, cacahuètes. Tellement, là, c'est un problème, la moutouté, là, c'est simple, et puis, là, sur le lac, le colayo, on considère que nous avons master, yo, yo, moi, nananga. Yépe, moi, nananga, yo, moussou, banananga. Yo, qui repère sanga agi combien? Parce que dans le bagalango, Nathan normal, on repère sanga agi combien? Oui. 55 ans, 58 ans. Ah, petit. Reversé. Ah, moi, je tombé. Reversé. Ce qui est là, Fayou là, tu as fêté 60 ans. Là, le bien est petit. Il faut voir la histoire, les gens poser la question. Il faut l'andaka. Papa Fayou a fêté 60 ans na télévision. Ce que vous êtes journaliste, Papa Fayou a fêté 60 ans. Ce qui m'a lobby, Nathan Norman dans le village a petit nanga. Mouzito petit nanga. Bochabe ba petit nanga. Alors, Moutoya Zanine, je suis né le 28 juin 1955. Nana 62 ans. 72 ans. Alors, Viewechi na bato tout Holanda biso, lelo papa Tshisekedi atiki biso. Ba obsèque na ye par rapport na ndenge leki na mboka oyo zalaka na Belgique. Pensez-vous réellement que ba Congolais vraiment ba lélier na ba honneur nyonso oyo pene sengela kinaye? Na niveau ya diaspora. Na sili ça une histoire te na lobby awa. Na za na 37 ans de combat plus que Etienne Tshisekedi qui a 35 ans ou 36 ans. Combat ezande nini? Na année 80. L'air tozana ba IEC. Année 80. Na déjà étudiant na IEC. Tosala ki manifestation.
ba grève contre le régime Mobutu pour changer le système. Na docteur Zongo, il y a université, il y a Inikine, na période où on a qui Inaza, biso na IEC, ba IBTP, ba IPEN. Dans chaque institut supérieur, na université, groupe ba meneur ezalaki na 4. Na IEC, on était 12 meneurs. Auto banaki ko supporter révolution oya campus. Les Rwanda Mobutu a yé a kangi ba université nyonso. A tibiso na ba avion, a tindiki biso na ba intérieur. L'air tozongaki na 81 année wana ezalaki année blanche. Baye ko bengana mena ba meneur dans chaque institut et université. Les Rwanda dirigeant na biso oyo azalaki vraiment leader na biso docteur Zongo, si je ne me trompe pas les noms, aza na minute oyo na Suisse ye akimi baye ko bengana biso na université. Et puis après négociation toye ko zonga. Donc objectif na biso ezalaki changement ya système. Depuis Jourouana, depuis 80, Tilelo, na saka na combat, il y a changement, il y a système. Donc j'ai 37 ans de combat. Bana poto, na 37 ans. Ba combattant ebele, baza na moins de 37 ans. Donc l'air to banaki ba biloko yo. Baza ba para na bango bazaki na projet na bango te. Ba yeba ki te soki ba ko chitolo la CG ya Tshisekedi. Makamuna yo wana tokena après siko yebisanga nano Tshisekedi na lobby l'air nazalaki na IEC na 80 bakangi 80 bake ko juger vie Chichi na Asanef biso ba étudiant ya IEC toke pa ya vie Chichi bakanga kingai ba étudiant ya IEC de ba ko sauver ngai l'air wana toza na combat. Lui il a commencé le combat après ba mouvement ya ba étudiant ya 80. Et ça m'a été un mouvement des étudiants de 1980. Et IDPS est né après le mouvement il y a étudiants à 80. Bah meneur, il y a un mouvement à 80, je suis parmi les meneurs. Alors par rapport il y a un obsèque naïe quand on a Ucholuba à Bruxelles. Pensez-vous que les Congolais vraiment les papa na bango comme il faut? Oui. Namoni ba image. Namoni ba Congolais ya poto mobimba l'air tozala ki avant 2000 l'air ba concert bandayo ki kobeta avant 2000 wera soki aye ba fana ya Jibe ya Kofi, il n'y avait pas de distinction. Nous tous on s'est retrouvés na concert wana toye ko supporter mwana mboka soki Kofi ya beti Olympia na ya liboso okomona batu ya maison mère et BCBG les Rwandais ezalaki Zaïko Pepe Kale biso nyonso on s'est retrouvé derrière un artiste congolais. C'est ce que j'ai vu na ba image batu nyonso baye kolela papa Etienne Tshisekedi. Malheureusement ka moi idéologie mosusu eye na ba antivaleur oyo babetaki batu mosusu o babanda qui kozala na idéologie mon côté na pa na IDPS na ba combattant mosusu. C'est ce que j'ai déploré, mais en réalité batu bazala qui ebele toute tendance Bangala, Baswahili, Bamongo, Baluba, Bani Kutotala Baluba te, Batu nyonso bayaki kolela, papa Etienne Tshisekedi, ça m'a fait plaisir. Côté wana, félicitations, bande konabiso, tozo misaka ka idéologie nabiso, oyezalaki avant 2000 et kosala moi bien. Côté wana bien, mais côté mosusu pe na regretter. Nini oyo regretter côté mosusu parce que on bien que baleli papa bien. Yo regretter na nini? Na ndenge ya biso ba congolais. Ce que tu as image wana. Oyo eza analyse à part. Yakolela papa Etienne Tshisekedi bien. Eza maintenant analyse et intégration. Est-ce que biso ba congolais na Belgique toza intégré ou bien toza intégrité? Débat oyo nalingi na soulever ango. Et ça débat qui n'a rien à voir avec mort à papa Etienne Tshisekedi. Pour la mort de papa Etienne Tshisekedi, bravo à tous les Congolais
à tous les Congolais, bolela qui est kitoko. Maintenant, intégration. Namoni ke ba Congolais va changer té. Ba Congolais à poto va changer té. Congolais va changer té. Congolais ana mutu moko ya changer té. Ce que tu analyses, ce que tu as ba image wana. Toleli papa Etienne Tshisekedi na ghetto. Na ghetto. Biso. Ghetto elingi koloba. Boza na mboka mopaya. Bolingi cohabiter na ba communauté mosusu te. Bovandi kaka bino na bino. Neti biso ba Congolais ka côté na biso. Makambo na biso kaka biso moko ba Congolais. Or, c'était une occasion de montrer la cohabitation entre la communauté congolaise et les autres communautés. Il fallait chaque Congolais aille na camarade na ya mundele na ya mundibu netinga Cyprien Wechi na ke jour ya kolela papa na messe wana ou bien jour ya na salle wana ezel Wechi donc selon yo pena selon yo so na comprendre yo bien aux autres déplorer parce que moni mundele trotté c'est ça tout ça intégrité tout ça intégrité ce qu'on telle ba image wana on dirait na stade divin mais on dirait na stade divin mais on dirait na Kasumbalesa on dirait na Kepai na biso na Kindu Manyema on dirait na Kanyabayonga des noirs bozala kati ya poto il fallait lokola Bertin Mampaka sénateur ayaki na mundele na ye Joël Milke il fallait chaque Congolais aye na camarade na ye ya mundele ou ya mundibu. Il y avait au moins plus de 15 000 personnes. Na 15 000 personnes, on ne peut pas compter plus de 1000 Belges ou 500 Belges. Toza wapi. Intégration zéro. Intégration zéro. Mais Véoïchi, sur le bon intégration zéro par rapport à honneur tout le monde premier ministre belge Didier Rendex a dit qu'on visitait maman tout le monde konzebele baye bon je ne sais pas ça engage que toi par rapport il y a makambo oyo lobby mais tout le monde na matanga arrivé il y a maman première dame ya biso ya kala ya Zahir madame Maman Cessé. Maman Cessé. Tomoni madame Bemba. Maman Kengo. Maman Kengo. C'est quelque chose où peut-être Batbando espérer dans côté. Nous na loba ki na ibandeli nangai sur ce plan là ba Congolais toleli papa Etienne Tshisekedi na bomoko lokola ezalaki avant 2000 na ba concert biso nyoso tozalaki ensemble. Obike maman Bobila da wa bonga to monika maman na matanga. Non, tout ça ba bantu, c'est culture na biso, ça ba maman o ya bwanya. Eza ba maman ya bwanya, ayebi ba souffrance, ayebi ke azaki na problème na maman Martete, eza kaka ba politique. Après tout nous sommes des Congolais. C'est ça la richesse ya mboka na biso qui est tout à fait normal. Mais ba petit ya mikolo yo ba yé, ba ça na idéologie wana te. C'est ça combat o ya Cyprien Wechi ba tu vas comprendre que nous on a lutté pour le changement et le système. Alors pour la Corée, la famille a souhaité que ceux qui ont ça déjà gouvernement ya Sika par rapport à l'accord au 5 ans, tu penses que c'est la bonne idée quelque part? Nalobaki makambo ya chichi na kolobate o nga na kolobakaka batu ba comprendre yango mabe. C'est pourquoi c'est pourquoi depuis matanga avec chichi nazo vanda na ngai kaka nye mais baliziki kana loba wana eza vie privée ya famille, c'est la famille qui doit décider wana etali bango c'est l'obligation bien une souris selon toi wana makambo ya na bango soki balingi Félix Aza la premier ministre wana etali bango par rapport à ndenge bazolobake pour na dei eya ba membre de opposition bazo souhaiter na habiter ces propositions ces obligations na habiter que il faut nanu gouvernement Sika ebima na lobité que choix ya Félix ou bien yete mais c'est là bango que pour na dei nanu eya nanu il faut gouvernement ebima bonne idée pour ngai naza kuna te soki balingi bakunda vie chichi soki batuni ngai Cyprien Wechi ba memaye na Kabeya Kamwanga ou bien Mbujimai
basaleli muzole kuna. Comme ça, bato barobanda ko uta na ba États-Unis, na ba Afrique, ba ye kota la vie. Lere ba kokoma na Mbujimai, ba hôtel eko fonctionner pour na monument. Ndenge ezala kaka. Lelo, soko ke na Afrique du Sud, okoluka place nini? Okoluka place nini bakundaki Mandela. Lere oke kuna. L'air ok kotala wana ba hôtel eko fonctionner économie ya Kabeyaka Mwanga ou bien économie ya Mbujimai eko fonctionner ponanga parce que ce qui botie kanakin anes la journée moko tu peux visiter ba leader na biso nyoso ezaneti lelo ok na nécropole à moins de 30 minutes hôtel Papa Wemba à moins de 30 minutes hôtel nani Marie Misamo Papa Taboulei et Kester et Zalakate, il fallait qu'on éparpille bango na Congo mobimba. Bafanya Papa Wemba, bake kuna na Katako Kombe, bake kotala monument. Po okende Katako Kombe, il faut qu'on lia. Yo na limeto qui n'était pas no banga lotaka kuna lumbe. Les gens qui na limité du premier jour, papa a koufi, le lendemain toleli, batu baleli papa Etienne Tshisekedi lokola. Na toleli na Félix avant akende poto, na Mubake, na ba combattant, ba imagine tozo le kisango te po sala moi publicité. Na bon et puis ndenge yo moko moni, nga na lati badge. Oyangai moko meilleure photo ya vie chichi na Cyprien Wechi parce que yo ba ebio que nos positions de jeu bana on kabiliste obi so bimena ba dai wana ba puisa molingo zo apena vrai lumbe fe Kabila ya nini bandeko ba mama de jeu bana position ya nini lelo ngana koloba na micro na yo bandeko bandeko petit nanga na kokufa martirité il faut batude baye basikoyo Cyprien Wechi il faut baye bangai na baneko za la sérieux ba récupérer kingai sikio bozongi singai na rébellion nous on est des enfants traumatisés na bisa ki yo combien âge nangai 62 ans la sécession katangaise 61, j'avais 6 ans. Tu comprends? J'ai vécu ça. J'ai vécu la rébellion. Maintenant, Sendwe, boulevard Sendwe Oyo. Boulevard Sendwe. Vous voyez bien que Sendwe. On a une exclusivité. On a tué Sendwe sous mes yeux. Neti Kadhafi, Neti Bagbo, Neti Samuel Do. L'herbe rebelle, Bakoti na Kalemi. Bakangi Sendwe babandi kotambula na elero bandenge babandi kosala na Kadhafi na Bagbo biso bana mike toza na sima on nous faisait entonner mateka iko c'est-à-dire mateka c'est le bleu blanc mateka le bleu blanc c'est-à-dire lorsqu'on arrêtait un Congolais pour le tuer on disait mateka iko si vous dites iko on les tue. Batambuli na ena Kalemi mobimba nde babengi biso nyonso batia wana babeti masasi bomoni ba image wana Musée Laurent Désiré Kabila oyo ménage m'adresse à Joseph Kabila l'air wana zalaki pété l'air Musée Laurent Désiré Kabila okende na rébellion sous mes yeux j'avais 7 ans tolandi a beti biso abengani biso alors mais boti ngai na esprit na bino ya matolo oya ba kinwa ya Thompson na ba kinwa ya Thompson te ba mbokati ya Thompson na ba mbokati ya Thompson te lelo na koloba parce que on veut jouer avec moi ici hein on veut jouer avec moi. Encore et ça kana so ba bambelo ba bea ki koton pour lia te banini et bon ato zo lia mais cha méchant il y a enfance traumatisée il y a kotala ba mort on les tué comme ça ba papa na biso mon père à Kimaki de Kalemi à Kindu 700 km à pied nde abikaki donc il fallait tuer tous les évolués le kola biso tozaki bana ba évoluer on avait tué tous nos papas évolués sous nos yeux
On avait âge de 4 à 5 ans. C'est à partir de l'âge où on est dans l'obaki, dans le mouvement, il y a mon côté. Je vais m'occuper de mes actions humanitaires. Heureusement, dans la période où on a batindela kibiso, psychologue pour encadrer des enfants. Sinon, tu es traumatisé. Maintenant, l'image wana, na yekumona ango 50 ans après. Quand on a Makambo ya Congo, je revois maintenant les images. Et ça me révolte encore. Donc, Kabila, boy bisaye, hein, batika tranquille. J'ai perdu toutes mes histoires. La poto, à cause de la famille Kabila, nali aga kunate, pe bakomona ngai peti. G7 naye awa, avec la Rokota, baboye lingai, pe bakomona ngai peti. Opposition, bakomona ngai peti. Alors botika. Alors, il faut maintenant tout ça la distinction entre Bakinois et Thompson, na Bakinois et Thompson te. Les lots toujours loba. Maintenant, on va lancer maintenant la révolution. Au moins, il est rebiso toyaki na Kinoyo, na ba 76. Un Kinois s'est respecté. Kinois bané Goliath Thompson te. Thompson c'était les poissons des pauvres. Biso bambokati to bané Goliath Thompson te. Thompson c'était les poissons des pauvres. Tobane koya la mer. L'air bino boyé, Bakinois à Thompson. Un Kinois c'est quelqu'un qui s'est respecté. Mais Kinois c'est quelqu'un oya bane ko beta matoloté. Maintenant Bakinois ya Thompson beaucoup me kolia ba Thompson matolo mutunyoso olié. Non, arrêtez. Ndena bana poto, l'air ba mentalité oyo ba memi yango na poto. Ba kokina bango te. Vie chichi akufi ba pesi bango sale, ba tondisi ba noir na ba noir. Qui na période wana. Et puis ba journaliste ebele. Reportage avait Chichi, journaliste nini Alexis Yango na chaîne belge. Personne. Et seul média au Banegole qui c'est les amis de Wechi, ba bomi yango na lokoso. Ah Wechi mutiamanyema ndeko ya mama sifa noka ya Rais Kabila Kabange. Est-ce qu'il y a un mona ka Rais Kabila Kabange? C'est le travail. Nous on est des bosseurs et tokotika là ba bosseurs. Banapoto ba échoué. Banapoto ba échoué. Et puis Banapoto il faut bayeba. Qui n'est comme cimetière à Banapoto? Ba comme ko katanawa. Comment ni bango wana dialogue ba ye ba continue ba flat hotel après 3 mois mbongo nyo Cécile ba kimi. Omoni Cyprien wechi 6 mois otozali awa. Et puis ça va méchant pas méchant qui n'est comme cimetière à Banapoto. Toute influence à Banapoto ezali sous la kinte Banakini ba comme na mbongo oleka Banapoto. Voilà la réalité. Et puis ça méchant au bunda bena ba bitumba ya grave banini mais la finalité nango damate banini mais bon personne ba accusation par défaut puis ça va kanda. Alors vechi lelo bino pe ba katangi bona ba esprit mabe na bien Willy Mishika soki Willy Mishika yo wana lelo oyo a omis victime par rapport à Bilobela Bilorbiche par rapport à Makambo les gars qui en analyse niveau sale. Il y a un complot. Ate wala la okota te makambo ya vie chichi batendeni venga na poso ba question ba kolobate akolobate ne makambo etali vie chichi parce que ba combattant bazo comprendre te vie chichi atikilinga message atikilinga des volonté réconciliation entre Banapoto na ba musicien il faut ba concert ici là c'est pourquoi il m'avait reçu il m'a donné le feu vert donc naza na projet à organiser dialogue musical na poto musique ezonga et puis ba musicien ba ya ko futa ba pension alimentaire na bango. Merci beaucoup Vewichi. To comme na biso vraiment na souka. Bato ba la biso ba ko retenir nini. Ba o retenir nini. Banapoto tozoya. Loba. Oh Vewichi. Loba te caméra yango eta. Na bane oluka ne papier mouchoir na ngai tala kaka ba chaleur oyo maite. Bon. Toyoki Bozelangaya bana photo na longa bondi fort vepena bondi fort mais d'amitié bani français policier français a violé moi na biso na France Théo yango tozo sala comité awa ya revendication tokoki kondima lisusu te batu ba komi ko sakana biso on n'a pas vu les droits de l'homme bazui mwana na biso ya mobali batie mwasi na bango yango tozo sala comité awa toko tala ba journaliste mosusu
et puis tokende na ambassade et puis tokosensibiliser Congo mobimba makambo oyo il faut esila et puis bana poto il faut balobaka vérité kokosa ce n'est pas la première fois bana na biso bazo violer bango voyez na système ya Congo tie na internat romona mwana mobali balusiye akomi mwasi batu babane ko bomba Théo azaye moko te nde makambo oyo tozo kutana nango na poto dans l'entretemps awa tokosala ba action Théo biso ba papa na yo toza na yo biso pe ba congolais tokozala sima na yo toko supporter yo oza mwana na biso tokotika yo te na kopesa pe merci na ba congolais oyo ba organiser marche mais awa pe na Congo toko sensibiliser Congo mobimba tozala derrière on ne peut plus accepter parce que vous êtes français, un policier français a violé moi Nanabiso. Alors si c'était un policier congolais, a violé un français à Congo, baringaki ba mema général Kanyama na CPI, pour nani ba mema bango na CPI. Yango comité d'organiser na Congo suite Bogolanda et pas ya Juvenal. Merci beaucoup. Merci beaucoup na bato tout balandi biso. Pour sentir que vieux pénal méchant mambé donc blague tu sais. On se bat kizo pena trop na finalité na on damé te cha méchant. Donc voilà, bateau tout baladi biso, merci na confiance na bino. Vous avez toujours branché sur les Congo. Adel Joko bagou dans une émission na côté politique, on a distrait maintenant long la actualité na ba polémique ba salité on a parce que nga monde acteur à film. So acteur à film le bien créé ça il peut filmer si la té. Donc voilà, Adel Joko bagou dans yobi ma solo. Donc bagou dans yobi Serge Biding carte bleue masana ngai yobi black té. Serge Biding, carte bleue yoyebi blagité, préfet maté, Massananga yoyebi 00, un code mondial. Ce que je suis Kakoudje, frère de tous les Katangais depuis Canada. Petit Nangayani Nyonga. L'hôtel Msenga Benabo Bani, GDG, Maboro Banki, Maboro Efonga Mati. Ni je suis l'obé dans la poiture. L'obé dans la poiture, on a faute, on a appelé Moutumabe, vraiment. Solange Sompa. Sompa yaba Solange depuis quelque part. Blague yo yebi masolo ba tekindo ki ba sominganga donc Bob Kinjondo et Pucha et Mangenge la mère is back baby confort Ferrari confort di famille de Chatian Koro ba otu yanga ba otu balinga Juvenal de la presse tozara wana na ebisa ba onge ba sangisa te na même saka ba bikedi wana ba nini na buluga soka net te ngana contrôlé par bato maele ba massa na ngai ba petit na ba mère na ba sœur na ngai donc ba père na ngai to na yeba eloko na sala pe eloko na luka sangisa biso te po il y aura trop de victimes. Olivier ma voix ta yo yebi ba mamboti massa na ngai donc ba fin du mois en Afrique d'ici de lungu comme à ce qu'on a Congo donc blague te Nicolas Osombi asima ya caméra batekindo ki basomi nganga basale lokote avec les na baba baolia na butu kuriki non yebisa unia ye kuriki Tresim Belenga pour la même magique Glody Diasuka Boya Juvenal au baiser Bembelai boucle Congo Glody Diasuka la mignonne la mignonne Tresim Belenga pro